O comprendre. Abosani ka kosa bato azaka cheye, likola palpite ya olongolelo kwa soda. Abike, bozela, aoluka kolondako. Papa, on vous cherche. Il a dit la contrôle. Vois papa wana, c'est un blanc. Papa bana wana obozomo na ba photo zo circuler. Alors, papa wana petanga bimi. Ya qu'est-ce qu'on a cuisine pour que makambu soda wana policier wana otuna papa wana ya sali. Et après kolobake ayaki pona makamba libala, c'est ça non? Pona oya ko ça contrôle baza police ya quartier. Est-ce que yebike toyebi mebe kwa potote ntamsu batinda ambila po atana kongwa soyi bourgmestre ainga tindela nga batu pona makamba libala au moins personne civile batu fo bozwa conscience ya otala batu ni bovanisa na bandako botikela bana bibero azosalela mwana ya yete ma atie monoko ne na teti na bato bozoloba ke baokangisa batu baokangisa neti nani ngasara baokangisa neti nani mura so bakangi mura obimaka so bakangi pe nga pe na obimakaka et ko empêcher bisote et kanga pe monoko ya mutu te siko belle famille o botinda ki ya ofinga batu mikolo azo finga batu. Et puis non, il a bien belle dit famille faut pas accepter ko kota miniature hein parce que yemoko a signifié bon ngana mutaba recherche déjà bena aluka belle famille il faut bo assumer maman ya Evi papa ya Evi il faut de respect là il faut de respect là bango abi alobi na monoko nini eza phrase obiso to ko sambelela justice azara ya batutu yo folongwa poto netinga pona samba na senga kana mona plenya na nga physique foya okolongwa na poto oyi so ipeza bande kwa mama nao so ipeza mama nao so ipeza nani mutu wana fa se présenter na otune papa oyebi ke mwana na yo to semeki na bino afika ka batu tanga bimika mbala moko ku atune susu Karine Mamboli nene. Oui, il est passé devant. Oh, Yomoko Karine, il est passé devant wapi. Oko wanga na kombo nondeni. Olga aza mutamaele tati. Mutamaele aebi eloko osala. Voilà. Et puis aza déterminé. Aza penza déterminé. Alobaka qu'il pleuve ou qu'il neige. Azomona eloko ko arrêter te. Na problème oyo ya ye na karashika okobenga basoda ya auditorat bakokanga ye parce que soda ya kananda kwa mutu pamba te donc so moni soda na ndako na yo ke o batindi biso to sala contrôle c'est qu'il y a un ça ne va pas. Et ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, mbote na beno. Mbote na beno bisika nyonso beno kele kuna na pesi bino mbote Olga Kabelo frappe encore cette semaine. Je pense que
que kolela ekozala tellement makasi koseka ekozala mokie donc ebele baolela air to kenda kosukola na air to kota toilette bandeko balandi 4 vérités yango oyo eye ya somo, c'est-à-dire les audios oyo batu bazelaki mingi makambo batu bazelaki mingi biso to memeli bino awa. Sincèrement, nous devons arrêter ya kokosa la communauté, nous devons arrêter ya kocha batu nyonso na kati ya sac, nous devons arrêter ya ko véhiculer ba message ya mabe bandeko balandi surtout na réseaux sociaux. Je vite compris que réseaux sociaux ba machivi eza mo ebele batu bazoko ya minene na sima ya lokuta na sima ya mensonge, donc sima ya ba n'importe quoi bandeko balandi lelo. Sincèrement Bolimbisanga, vous allez me supporter comme ça, mais cette émission est tellement sensible, après yango nakanisi bon, je sais pas ekozala malam parce que biso to contrôle kama kamuni biso kutoloba kana nini o biso toloba awa bandeko balandi Olga Kabelo oyo azali vraiment David. Pourquoi nazo benga ye David? Bo comprendre yango na émission oyo. Silence ya mama oyo bandeko fo bo banga yango. Bon mona ba beaucoup de live o ezo sale matin ba multiplication ya ba appel. Non, ma beza. Bandeko balandi, je serai avec Sarah Tola. Boyebi ke yende to sala ka ba analyse surtout ya makambo bino bolinga ka mingi azali awa lelo alobi akotika elo côté akotia nyonso dikolo ya mesa et vous devez comprendre aujourd'hui vraie version vérité oyo bazo koka koyi sabinote et bazo emballé batu na kati ya sac. Vous devez faire très attention misusu bo piquer ba crise peut-être après cette émission. Bo fandi na kiti. Bofani na kit bandeko nanga nyonso ya la Chine bofani na kit communauté congolaise binope bozala wana parce que makambo tozoloba est très intense pour vous. J'en profite pour dire un grand merci na ba mère fan, le maire abonné ba mère fan ya Sarah Tola, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, un grand merci na Angelos Karouane, Angelo Ankolo, c'est le Kinkela, maman Fatou, maman Makiala Kumba, elle s'appelle Maman Bijon Ketani. Maman ba 90% au Bongana papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup encore une fois. Na couple wana Nzambe Azwa ba 20 ans et pas ya ba chinois nyonso abatsa de pa na bino. Un grand merci na maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Merci maman. Un grand merci à maman Deborah Lubanda. Kilo ba mère à Calgary, c'est-à-dire Calgary on est si mami na maboko maman Deborah Lubanda au Lekawapi. Maman Yvette Mbangu. Tout ça la candé tout ça là qui on a moi Mbangu et ça ferait quelque chose de bien. Un grand merci aussi à TK 09 l'international, Fifi Wechi la star, Blaise Eziboma le seigneur des hommes. Lisette Kuluma, Tata Mosia Bana. Sarah Tola. Non quoi bana tadinga lapa. Mbote ndekonanga. Mbote na batu nyonso tu baolanda biso de partout, ba meilleur fan du monde na pesibino mbote. Mbote na tata po FAP4 ma grande sœur na pesi ba mbote maman ma passa surtout maman passa lilonga mona bandi bosana ki maman passa na pesi mbote na pesi mbote na maman Gina Amatu motema papa Aaron Amatu le prince de Dubaï et ba mbote belé na Melia Mweba la private de Orlando Domingos Jenny Bet industriel na pesi mbote na président Charles Tambwe mbote na Papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur, Bambote na Ferdinand Bouchouale na réalisation. Ferdinand Bouchouale. Kalate Ferdinand Matastete. Ferdinand Bouchouale. Tika biso quoi. Non mais mon sala fo e futa bango bongo. Et on est mon sala ezo futa et les autres ça a quelque chose de bien. Voilà, et puis ça vous apporte de gains. Merci beaucoup. Bon délivre aux appels Kimia, Lobipé et Zato. Qu'est-ce bon délivre. Petit à petit. Et comme appel tour na auto peso ko pa mai na lipa. Yo polu kwa mboka oyo lingo kende. Donc c'est un peu ça. Voilà, un grand merci la président bébé, merci na la présidente maman Nathalie. Bah merci mingi na Sarah Abwele, Eliezer Kanou. Papa Edi MK, Rose Bonga, c'est la Kikela, Pamela Kabeawetu, Edwige Bakalala. Et puis merci Nadalia Onyema, Debo Bouchap officiel,
FBI, un grand merci à Angelos Caruane, Fatou Dukanti, Makiala Kumba, Sol, Yabamemba, la fille à papa, Ozia Massamba, Général KS. KS, mon général. Big salutations à toi. Et un grand merci à Bandeko Nyonso, Obozo soutenir chaîne Nanga, et puis Obozo Landanga na Bokebi Nyonso. Merci Pena ba YouTubers Nyonso, Obosa Musa na Bango Malam. Merci Tati. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Émission on a coupé ça ba continuons sur ya Congo Mbote, peu longonia surtout ba bazo ko sala musala pour que kimia ekota na mboko ya biso. Batu oyo ba boy trafic d'influence, batu oyo ba boy était aujourd'hui ce qui était hier faut pas utiliser parapluie moko boy pour nuire aux autres na pesibino longonia. Mon papa Sylvano Kasongo, papa Yabane Belé. Merci papa pour notre effort, surtout pour la sécurité au Dieu tout autour. Yabana na yo au bazo panza sango. Merci papa sans microbe. Nzambe abaksela yo ebele. Voilà, Saratola nazo lukana tuno la toute première question na kanisi bandeko balandi déjà ba comprenez qui na entre de jeu nanga oyo na sala ki lokola annonce. Na profiter na pesimbote na colonel mon pépé. Papa colonel mon pépé, je vous salue mon papa. Et puis on dirait qu'il y a prison hein. OK. Ouais, na pesimbote. Na profité pe na pesa mbote na colonel Lazou. Wow. Temenga kanesi notre papa aussi le colonel Carl Lewis. Hein? Ouais, il a fait ses pépotés. Mon colonel Carl Lewis, Nzambe azala bino papa avec ses grands cœurs. Sans oublier mon conseiller juridique. Le tout puissant. Maître Magui Makiese. Il s'appelle le tout puissant. Maître Magui Makiese. Voilà, la toute première question, Saratola, Nazana besoin naïeba. D'abord, configuration ya Olga, les stratégies de Olga. Okokoka kokotango na katite. Bato ebele bazobenga ye kizengi, zoba. Ah bon? Azama ye l'été. Makambo azoko sala. Omoni teke so lobby et zo suka na nzela. Omoni teke akokoka kokosala ote te azoko intimider batu, azoko luka ko bangisa batu. Mais lorsque tu avais vu d'abord cette action oyo elekaki Sarah na bandi déjà annonce papa je suis libre. Tu es libre mais na bandi déjà kotuna question. Je suis libre de faire ce que je peux. Mais ozali na plateau na nga c'est moi qui contrôle. Ça dérange pas na kangi non noté. Hein? C'est disponible. Hein. Voilà. Sincèrement, faut mettre la main à ma lili. Faut mettre la main à ma lili parce qu'il y a des choses ici. Pardon. Faut te sauver donc ensemble. Bah tu vas comprendre Perico. Perico est à Suki à moto. Et on a besoin de ça là Suki nini. Bobenga moni batonne te. Ala besoin bolingete alinga mandenge na ye aza suki donc so simbiye yo moko yo kakaza suki cheveux naturels donc so $1000 ezate ozwango te na te kango $1000 so lingi noka ezape belé so linka indienne yo mais o eza boy bomonde eza livre ko edenga na publicité oza monter à mabete wana mwa kokana ona suka edengai Peric na mona na bien question na de que na pose question est là par en vendant en répondant donc Perico nazolata l'espace commercial vous attend aussi yango Perico bomoninga na olata yango iza suki ape asuki azala yana besoin mindondo te azaka nde bomonika a force arrêté donc azaboy taille oyo kaninga azaboy $1000 donc suki za opesi na montant awa donc oyebi opena na pesi ouais nalobaki yango même na ba vidéo nanga te mais oyebi ke opesi montant awa non basombi te tadi so basombi na pesi 10%. Non basombi te eza prix na pesi oui. Donc voilà yango opéré. Ça c'est pour de grandes dames. C'est pour les grandes dames. Et bo tchaka ba synthétique te na mutu ermo ezala mo mulunge ermo ko. Et puis mona mutu moko banda ya ki émission asali tala be émission ebeka na synthétique moko wana donc c'est compliqué. Il faut changer. Ou soit to longone tinga so longoni Perico mona na suki na maboko ya kitoko ya propre mutu da propre. Lokola mama nana ketchup. Mama, lokwa mama nana ketchup, lokwa mama Wivine Moleka, lokwa mama Olive Lembe. Mama Bobila Dawa aussi. Voilà. Vous êtes très à l'aise. Soza mbongo somba o te toza pe na ba perruque normal, hein, o to benga ba perruque indien, ba perruque brésilienne ezali.
mais suki ya moto oyo nde ya pe ya moto ya yo mais sincèrement je so lingi ngana bi qualité bena ya suki 30 pouces nango eza 1500 ezali quelqu'un moko la femme mwasi yango 30 pouces nango 1500 ozwi. Merci beaucoup Sarah. Merci t'as dit pour moi espace à pub au Pessinga. Merci. Na sepel nango quoi. Nzambe abatela yo. Merci. Et kende wawa. Merci. Ce qui s'est passé le samedi d'abord Sarah Tola, quand tu regardes ça, tu peux qualifier ça quoi? Le samedi c'était sur base de sur base ya mbila oyo akotaki na live ya concert na yo Karine Mokonzi là où makambo nyonso ezali. Yo nanu Sarah, quand tu regardes ça, toi tu te dis quoi? Bon, t'as dit, on a vu que même dans le Congo, bien sûr, toi, on a prototé, toi, on a Belgique, pour faire sa précision et arriver à... Ouais. Mais t'as demandé de vendre. Si soda est na porte na biso, c'est qu'il y a ça ne va pas. Oui, bien ça ne va pas, ouais. Soda aya kananda kwa mtu parce que c'est infraction. Lobaka ke na ndako na ye to na ndako ndeko na ye. Soda soka ye aye ko s'atterrir aye au télématin libosa porte na yo, tadi sans document, sans consigne moko batindie okobenga ba soda ya auditorat bakokanga ye. Parce que soda ya kananda kwa mtu pamba te. Donc so moni soda na ndako na yo ke o batindi biso to sala contrôle, c'est qu'il y a un ça ne va pas. So moni soda ya na ndako na yo soit ay kotika convocation to problème moko ezole kana to invitation. Donc signe ya soda na ndako ya mtu ezaka symbolique. Ça dit toujours quelque chose. OK. So eza ba problème habitant ba réglango na partie civile. Mais so comme makamba ba soda parce que batu musu ba loba eza problème à cohabitation, problème ya babenga ngoni. Eza problème ya identité, vérification. Wana ezaka soda te, wana ezaka voilà. Donc soda déjà ko atterrir na ndako ya mutu elakisaka signe à problème que il y a un ça ne va pas. Na ebite so pe na ba belge yango bango na Belgique kuna eza bongo mena soda kaka signe ya komona soda elakisaka makama mabe. Voilà. Mais pourquoi les actions ya Mama Olga Nyonso et Zosalema kaka samedi? Pourquoi? Ah, on remarqué? Oui, souvent quand samedi ndé azo frappaka moi fort donc ndeti baba samedi est comme moi sensible pour na biso to komi ko banga moi trop. Ah bon? Samedi ni so asala ni. Samedi yo ya banoko wana ya Maroc to chaka bango à genoux. Ezaki samedi. C'était le samedi ndé ba wanganaka pe ndé bandimaka ke to na muto atinda ka biso to sala ka boy tout c'était le samedi. Ah bon? Oh là là. En tout cas, peut-être cause à l'angokaka circonstance, cause à circonstance. Mais on a vu que Olga aza mutamaele tati. Mutamaele aebi eloko sala. Voilà. Et puis aza déterminé. Aza penza déterminé. Alors baka qu'il pleuve ou qu'il neige, azo mona eloko ko arrêter té na problème oyo ya ye na karashika. Donc to ko bien en cas circonstance parce que police belge pas au cas biso na Congo te que oko financer melo mo que la musie otindia kanga mutuka samedi. Tanga el ka samedi ozo comprendre. Voilà et la police belge. Donc pour nga ezaka coïncidence pour Olga na pe ma diriger soda ya belge te poitinda yeke kende ka otikeleza la ka samedi ko kanaka ba samedi donc ça n'a pas coïncidence. Mais Sarah, je lis maintenant réclamation, mot. Il y a Maman Olga Kabelo, le même jour, 28 minutes juste après avoir... donc, même pas 28 minutes. Donc, Ezaki, na Bekar, il y a 3-4 minutes. Okay. Milawana aye na live directement Maman Kabelo aleki na page na pour remercier Dieu, à remercier peu la police belge en fait. Message nini azaki na besoin à lancer place wana a moniete pour na ye victoire ezali certaine. Bon. Ou bien c'était temps où il y a koyebi sabatuke non maintenant les actions au devant ça na nkuku et bani ko bima siko na poisson. Quelque part ils ont victoire parce que
baza ko localiser baza luka place azovanda je crois ngana otobosana te eza na baplace mosusu alobaka ke akepa mbali ne oyebi déménagement nake libala pa mobali na nga nakepa mbali na nga nake Suisse aménagement tomoni te ka ye moko naza pa basemeki na nga na Suisse naza pa mobali na nga na Suisse alors Olga asalaki plainte mais azaki na mwa souci ya kolocaliser mutu place aza malgré ba adresse banda ekobima aza place asalaki baby shower aza boye mais place fixe aza koyeba te na nzela ya live na ye na nzela ya plaka mutuka na oyo ezalaki na nsima na ye nous apprenons que cette famille baza na mwa kokoso esungi bato balocalize ye place aza esungi mpe mbila alocalize place aza yango ntango amonaki mbila komi abi Dieu merci effectivement basayeni balocalize la personne mbila aki kotikela ye plainte donc voilà pourquoi a remerciaki Nzambe et puis a remerciaki justice belge mais koloba eloko wana moi je suivi na parce que ngana tala bena ba chaîne na bino nyonso moi je suivi bandeko nanga ya la Chine na ebité nani azoko kosa nani pe nani azoko mikosa parce que eza lokola zemi ezongaka simate eya kaka liboso et kozala na jour moko ti Nzamba kosala ekoka ekokokisa 9e mois mwana akobima bato bakomona ye mais nalandi live moko na live wana il y avait trop des interventions il y a bandeko nanga il y a ba chinois et du coup ndeko moko atunaki ye atuni ma consoeur alobi mais tu avais vu oyebaki bambila na bakoya ou bien o comprenaki ke bambila bazoya yango yo obando kende vers bambila wana ndeko na biso a répondre ete biso awa na poto tozana ba caméra mutu même ataza na musika o tiko seka ko sala nazo tuna question mutu ata azana musika okomona ye ndenge azoyela ndenge akomi kotela mais pendant qu'il était na kati ya jardin na yokaki déjà bambila ndenge bayaki yango na kendaki vers bambila na tuna bango soki ezali nini et RP na kekuna bambila na bayebisinga ke to ye poto luka moyen to sala contrôle yango na ke kobenga mokolo ndako mais boni lelo interprétation ya réseaux sociaux et comme mosusu ete akima kimbila yango kenaki obata mananda bambila wana bayaki na bango juste ka pona makambu ya libala pona koluka ko confirmer au monité que quelque part ceux qui sont en ngambu ya maman Olga ou bien la communauté au bazo ko déplorer ba comportement ya mabe ya bandeko au bazo ko membunga mwandambu saratola parce que y est déjà à mon mbila na caméra au donc ezalaki na jardin place abanda yo wana azalaki na centrale la caméra et cause la bon franchement la contrôle izolo bade atu déjà ngala ndako nanga a caméra pe ala webiti nabi na porte nanga ndako so telemi na mona ke mututela yo lukanga so po telemi libanda yo mo mona di dusumo a caméra peza wana etala pe yo donc yebisanga sikoyo ngana libanda ya ndako nanga na omona moto azali banda ndeni ese bato bayaka tadi tango bino boyaka bomona biso na kati ya omona ndeni po caméra centrale eza na ndako ande tovandi ande tomona bato couloir escalier moniteur eza na kati ya ndako tomona nyonso centrale ye libanda kuna omona na kati ndeni non peut-être bachaki centrale moko libanda wana na jardin po atala mouvement ok peut-être babimisa centrale soki ekoma déjà na vie ya kodésactiver centrale ya caméra na ndako bakati na basinga nyonso jour wana kaka bazwi bainstalla yango batie libanda ka place ya azosala live yango moni ntango azosala live amoni mba moko soda c'est faux toza bana mikete toyebi ke caméra bakotyango na jardin bakotyango partout mais moto aza na contrôle ya komona bato eza centrale aza na kati ya caméra wana alors eza déjà makambo lokuta soki ezaki ye amonaki soda wana na caméra yango akendaki eza faux soda wana asalobaki ai ayebaki ke moto aye awa
yango moni akendaki vers ye pour que makampe soda wana oloba biso tosani toyoka te non toyoka te j'allais dire c'était ça akendaki pa soda wana po makambo soda otuna ye biso toyoka te ntango akei soda wana sa yebisaki ye moto aye oluka alobaki yango na néerlandais toyoki yango nde te ya kati soda wana mbala moko passe par là. Donc ils ont été à wangani ke yete leka kuna oke etuna na ndako. Sko tanga moni bongo aye ozwa téléphone. Abando ke nango pa ki obenga kolondako. Ensuite on tabiso yebi ke ye azaka na ndako. Moi aussi pardon maman, bato nyonso babenga nga pona ofinganga bayebsa ngai kaka ke bwana soni bwaka bazoba la baronne déjà azaka pa na ye azana ndako. Sko à ma grande surprise bosela on est à babengango vertige palpite basoda bozela nakende aluka kolonda parce awangani na même que azara cheye o comprendre abosani ka kosa bato azara cheye likola palpite ya olongolelo kwa soda abike bozela aluka kolondako papa on vous cherche il a dit la contrôle vois papa wana c'est un blanc. Papa bana wana obozomona ba photo zo circuler. Alors papa wana petanga bimi ya qu'est-ce qu'on a cuisine pour que makambu soda wana policier wana tuna papa wana ya sani ayoka te ye ayoka mais ekotande na caméra te ye pa yoka te ekotana ngona live te ya sa yoka kitadi première rencontre ya ye na mama wana ayebisaki buto ya yoluka ya boyaki alors tellement que il y a qui na cuisine parce que so ezaki que etalaki yete il allait continuer live na libanda angazonga tanga bengi papa na angazonga sous libanda aki abiba yakoluka papa ya kimi sikwa koti na cuisine croyant que papa sera répondre que na mutu wana zate soda okende papa wana tanga se présenter que za yete za la fille yanga belela qui est Karine Mamboli atteint communiqué complet oui so tali même vidéo wana akomaki agité tanga bimika mbala moko a tourné sous Karine Mamboli nene oui il est passé devant oh yo moko Karine il est passé devant wapi oko wanga na kombono ndeni tadinga so ayokanga so babinanga madame Sarah Tolantuka na wanga na ate ngai na sai suni tala document nazui document natali ba signature natali data document natali on a encore vérifier so les documents sont valables nakei pour le temps au bomangata et surtout que ça crime te viol te escroquerie te risque de mistake ya munoko nanga nakendaka nanga sko yo zo wanga na batangi kombo na il est passé devant. Qui est passé devant? Lui. Autant papa t'a dit il est passé devant. Qui est passé devant? Kombo batangi za yo sko mutu nino ya leki devant. Pas comment me baler peut-être. Non. Et après Kolobake ayaki pona makamba libala c'est ça non pona oya ko ça contrôle baza police ya quartier est-ce que yebike toyebi mibe kwa poto te ntamsu batinda ambila po ata na Kongo soyi bourgmestre ainga tindela nga batu pona makamba libala au moins la personne civile oui c'est parce que c'est l'état civil qui viendront qui gère makamba bolingo na yete na poto soki l'état civil azalaka te vous comprendre oui sikoyo tozonga na concept que soda ya kipona makamna banga libala karashika ayebi ke niveau batu ba osekaye na réseaux sociaux niveau batu ba otukaye ingeza preuve munene ya confirmer bafandi pena na caméra pena bazo tout na filmer ne soda te mais au moins otiki caméra ta na mesa et ta na ta plafond mais bo sola oui c'est pour madame et messieurs pour le mariage biso tuto yo kenge sala wow kano makasi soki ezalaki makambo libala anga alekisa soki ezalaki makambo mukanda anga alekisa soki ezalaki nango mpe kaka contrôle normal anga alekisa akataki mpo ayebaki eye convocation
bato bayebi à la fille a fonctionnera le roi musicien ata passe ata minyoko au masque yango au yaka bende les gars faisaient likolo toke musika te tozonga na sujet ya Feli Tigre et pas Feli alelaka au senga même basa atia futa ndako a Feli afutela kata chambre sinon to hotelinga na poto mais na média au sabon menene eza genre na ye bato boyebi ete bo apprendre ye bozonga neka ba période ya Feli Tigre azoleka na média libale kozala ya ba super koyinda belle famille nange linginga tosuka wapi na Feli ye mutu belle famille lingaki et puis na live wana avant Mbilaya je vu là où ma consoeur azotia même sa belle famille ba témoin oyo bayebisi kende maintenant il faut attaquer mais c'est simple la famille na ju assurance ya belle famille est-ce que bike vidéo wana eza oui ya na bato bozolo bake ba okangisa bato ba okangisa neti nani ngasara ba okangisa neti nani mura so bakangi mura obimaka so bakangi pe ngape na obimakaka et ko empêcher bisote et kangape monoko mutu te siko belle famille o botinda ki ya ofinga bato mikolo azo finga bato et puis non il a bien belle dit famille faut pas accepter ko kota miniature hein parce que oui yemoko a signifié bon ngana muta ba recherche déjà bena aluka belle famille il faut bo assumer maman ya Evie papa ya Evie il faut de respect là il faut de respect là bango abi alobi na monoko nini eza phrase obiso to ko sambelela justice azara ya batutu yo folongwa poto netinga pona samba na senga kana mona plaignant na nga physique foya okolongwa na poto oyi so ipeza bande kwa mama nao so ipeza mama nao so ipeza nani mutu wana fa se présenter na otune papa oyebi ke mwana na yo to semeki na bino afinga ka bato afinga yanga papa afinga yanga mama afinga mbali na nga afinga bana nga bon siko yo oyo okangisa sur base de quoi pona lobela yi mama pona lobela ki nani siko tanga lobi wana ke belle famille na nge pesingo autorisation kutu ba féliciter nga na finga bo s'attendre tout ça na bino ni bato ya zo finga wana o bakoti ba miniature bino boleki bango nani non tadi omoni makamba réseaux sociaux l'état bomela ngo mutu te moi je ne pense pas que c'est la belle famille non moi mais il y a une belle famille ezaka une façon na ye peut-être tadi so eza une façon na ye ngala ondima so eza une façon na ye comment aola ta belle famille wana mobimba poto yake be ngata belle famille so soutenir ma finga na ngana oluka na loba na non mais quelle est cette belle famille o bako soutenir ma finga que non ba so vivre na ngoka c'est que belle famille peza non ça c'est pas et puis question moko Sarah nazolinga na bandeko bokota ba recherche ya belle famille bozonyo kwa mapamba il faut belle famille et ya miniature il faut famille ya mi ya temo et ya miniature parce que muta organisera ba live wana nyonso zo ya kofinga bato ya mi ya temo bato tout basambwa ba ya réseaux sociaux po muta akufa na ya azate muta apola na kasho azate dossier politique te meurtre te mort d'homme te escroquerie te risque de métier ozo finga batu ba finga yo donc muta banga na ekuta zate a oh justice ya biso nyonso donc muta banga zate to ana ba avocat to ana bato ba yebi mibeko to ana bato to tchara bango na temps tala balobi na nga boye maître tama kamba lobi maître tala boye donc biso tout yebi ba procédure wana tout ndenge salamaka donc muta bangisa muta ati nga banga ka politique mort d'homme escroquerie moyibi biloko nga na banga aka yango wana mais so ezaka ke yo finginga na fingo makasi obimsaka mbongo no okanisanga. Mais moi sincèrement ce qui me fait mal les que c'est entre nous hein, il faut qu'on se le dise. Ouais. Il y a des personnes qui sont là juste pour soutenir les insultes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là à kokine komitia pena vina na zana mama moko abenga ganga soit bengi pananga akoki benga na live kuna bengi mais maman oza agent de service nini tu travailles na musala nini et puis vous êtes de maman moi ça me fait trop mal aujourd'hui tu sais ça tu regardes maman tu les maman continue et question nanga moi ce qui me fait mal les akani misara tu vois
nous devons respecter les parents. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire belle famille? Ah. Kilo oh donc ils ont la belle famille. Et puis lorsque ma sœur dit que na banaki ko luka nanu na stabiliser libala nanga, libala nanga efanda, na koma stable, na koma nyonso siko lokola efandi balobi vas-y kende ko répondre. Belle famille tinti po katuko bianze ko ta belle famille. Comment vous pouvez saluer toute une famille comme ça à l'occasion de rien na makambu oyo ba yebi na bango ni mutu ni makolo, parce que moi na côté li nanga été je n'ai jamais vu ces messieurs ya papa Evi insulter les gens passer à la télé à bano finga ba Théo, comment répondre ba non nous na mona nanga moi si na côté non à quoi répondre mais pas insulter. C'était un homme. Et puis Sarah, question na évité réflexion nayo nini au kosala bon de livre zo sala nga déjà signe. Moi je sais que les Chinois ba yebsa biso que le samedi Karine sala ka directité parce que ça la jour oyo asokipaka na papa. Et puis na même live alobaki que papa alali na mwana na chambre nga na bimisi ko libanda moyen na sala la mais siko ndenge nini makambo nyonso balobaka kaka na télévision ezo kanga bango kaka na télévision nanda kwa ngona omituna azaboyi azanunu akomi tala neti etati batu fo bozwa conscience ya otala batu ni bovanisa na banda kubotikela bana bibero azosalela mwana ya yete ma atie monoko na teti assisté yango. Ouais, je vis cette vidéo ezotambola trop ezotambola, c'est contre l'hygiène ça, c'est contre l'hygiène. Et puis les sous na ebite bata poto nga na mama bana nga nyeso ba mela miliki nazara la chauffe biberon. Et puis surtout na poto bakozanga ba chauffe biberon te ata ya mokie ya boizalaka qui osali miliki okotisi au brancher au régler moto yo lingi biberon izala moi tiède suiza yaya muta uto bota ma ne bosala mwana miliki te tala sali mwana batu miliki akangi aningisi na bosani sucre afungoli susu azui sucre tia ayo tela na mwana batu eloka mabe ata poison akangi aningisi bakio cha biberon na kati ya micro-ondes. Est-ce que c'est important aussi de filmer tout ça? Mais t'as dit micro-ondes basala yango pona biberon. Vous êtes en Europe, vous s'intégrer même pas. Biberon au côté ici na kati ya micro-ondes. Ah, mais habité si quoi chef biberon musana ngoni. Voilà, la prochaine étape c'est quoi Saratola? Parce que ngana moni la prochaine étape tu dis que nana za mtaba surprise, Olga Kabelo mtaba surprise. Olga Kabelo boss. Atape na prochaine étape non lo bango mais c'est quoi Sarabino bozo bangate naza na une petite vidéo où j'ai suivi balobi bafundi Olga Kabelo awa na Kinshasa jour akoya tie le koloneka na Kinshasa awa bakokanga ye bozo banga te ke Olga Kabelo azala humilié un état bomambu te bakanga Olga plaignante akoya ati premier année plaignante afuta billet aya Kisasa ayepe osamba na Olga, ce n'est pas grave. Voilà, merci Bandeko Balandi. Awa nde tozo suka na Saratola, mais entre parenthèses nous recevons les appels, nous recevons de messages. J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui na mboko yo a lingi azwa ba autorité ya mboko lokola ba ninga na bango. Bokena bo sali je na bino ya ping pong. Je na bino ya makaku mbwa ba bêtise na bino boko luka koya kolata ba konzi. Tel que le frère qui avait appelé en plein live, s'il vous plaît. Vous appelez comme ça pour nakoloba ete mokonzi moko et puis une maman influent. Une maman influent. Papa, boyo ko la même ata koloba. Une maman influent. À côté makambo yo yepa lobi azas. Sincèrement, respectons les autorités. Ezali motuya. Topesa bango valeur na kilo. Tolongola bango na bosoto na basalite oyo.
et ça la kito côté et ça la bien té alors bandeko balandi c'est par ici que moi tadinga la pa tozo kabona na bino so Jésus Christ a été to kuta na lobby ko le kalelo bon délivre.